Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps t'as des réchutes. Alina kanabundela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monnaie n'a pas ça qui n'a pas soyé parce que nous tous n'ayez pété le kola malemba. Kolina na ya diamant, Gisèle Oumba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Oumba, ah, tu n'es pas grand prêtre. Tu n'es pas Papa Nono, Papa Noël. C'est-à-dire, architecte, il y a musique, il y a rumba. Donc, tu vas rendre papa visite. Les gars, tu promets que tu vas te les cas. Parce que tu as besoin de bénédiction, il y a papa dans Marambo, tout ça là. La bénédiction, ça s'arrache. Donc, tu n'as pas papa. Après, c'est un peu moins monde, mais tout ça, après, l'album, la biso, rumbero. Bénédiction, papa et aux Arabiens. Donc, après, tu as papa Noël. Tu as ça là-bas. Nalali na buto chérie. Pongi na miso sebo kweli bijou. Tomo etaneli nga boye miso polele. Tolingana ondimile longa na zunguluke. Ritmo. Madia bwana na luka yo mingi na moni yote. Malili etoninga na nzoto. Biso kangi motema mama. Biso longola liputa marie. Ozi pangana zoto chérie. Espiranga molile manzoto. Espiranga changer pour l'amour. Oui, banzembo wana grand prêtre mutasala ngoyo ya nono. Colo histoire. Colo histoire. Bon, merci Mingbalé Kanga, et puis c'est sur force et la force. Tu dois banner papa Noël, tu dois balayer qui te dit tu dois banner. Exactement. Il est aux abanes. Merci Ming. Merci Ndenge Wutalangai, vraiment la CP Ming. Mama,
changé au polo l'amour. Waouh. Ah là là. Bravo. Papa Noël, Papa Nedoul, Lelo afani na banana ye, tozana Sam, Chintu, tozana musika sika. Ba musicien congolais tala Papa Noël yeyo. Vraiment Sam. Nini okokolo batango moni présence à Papa Noël boye liboso na yo. Tozana madame na ye, vraiment maman dadi, nini okokolo ba non pour le banabato ezaka ke non to honoraka ba papa na biso tant tozana bango na bomoi. To poussana pembeni na bango parce que papa bete biso masolo a rumba mais to ko partager na batuka bongo te. Mais vraiment ko baya bango baya koyoka. Papa bete biso masolo a rumba na auto yeba kité. Donc tant to ba monument ba légende, to ba légende pour la légende. La légende de la musique à Congo. Bato basala architecture ya rumba. Ba papa Noël, ba papa Mafatiko, ba papa Moussous Watika Biso. Donc c'est un grand plaisir. Nous te promettons que tu vas papa. Et puis bon, on a son maman Dadi. C'est vraiment c'est une histoire d'amour. Mais le Ronini va papa. Et le Ronini va papa Lelo. Oyo babane ko sala o lelo na musique sur yo za jeune mais au mona ki lelo makambwani zo sala mateneti Botosi respect Botosi C'est important. Botosi respect parce que biso totala ngana kota concerter ngana mona Papa Noël a obeta te lo na TV mais toujours mon la génération na bango respect ni ezalaki entre bango na bango les artistes mon musicien en frise a batambola na muto OK jazz donc on a pensé que respect c'est un grand plaisir le lot toi et papa toi la musique dans la guitare musique la obete ah la musique la pesa musique ya beta to Apekisaka motolinga monatina ye soki aboyi botika ye amika nzoto ye apekisaka motolinga monatina ye soki aboyi botika ye amika nzoto ye mama ye likambo nini chérie olingi nini papier butu mobimbanga na lala te o présence na yo nécessaire mingi ye likambo nini papier olingi nini papier butu mobimbanga na lala te o présence na yo nécessaire mingi ye ilibana miso pongi te ngai moko na ndako nakomi koyengayenga natala nzoto na miyokeli mawaye mwaye mosusu nasala ezali te mpona bana ye lolingo oyo koma kosabote ebanda kala bato nyonso bamona tanga bajoure boni obetela ngai liboso na lima yo na libala yo bandi kolanda ngai nano na keza lelo na mipesa yo mona ngai zuba molinga batibisengo pembenge bawela bazanga biso se malembe ya nono likambo nini sherie olingi nini papie butu mobimbanga na lala te o présence na yo nécessaire mingi nafoka na pasi tika na sipila nabomba ndambo mpona venir ya bana nanga mokili pasi bisango pembeni bawela bazanga biso se malembe ya nono likambo nini na chérie olingi nini papie butu mobimbanga na lala te o
présence na yo nécessaire mingi namonaka te nakoma kofutela ndako ya limene natala nzangama akomi kosangai moko nananga na monga okomi kotananga moninye koma kosabote ebanda kala bato nyonso bamona kanga bature boni yobetela ngai liboso na lima yo na libala Papa Noël aza liboso na yo parce que papa lelo tango yimbi nzimba Papa Noël inspiré oni tango zoyoka tango yo moko yimba na monoko tango zoyoka maloba mais oyebi ke tango nanu oyemba nzembo banani ayembaki nzembo la Carlito c'est-à-dire chanteur ya solo donc oyemba banzembo mpona biso eza lokwa bacours ya correspondance ya chant nalobaka toza baéternel apprenti na vie toyekolaka kaka donc oyemba banzembo ya Papa Noël omoni ndenge kekele bandaki ok kalili wana donc prochainement na concert au Nakobeta bato bayebaki na kointerpréter banzembo ya Papa Noël et puis ndenge tolakaki bato mikolo ekoya mpe tokozala na organisation moko oyo on va réunir les chanteurs na Paris Papa Noël akoyaka afandi tosala soirée moko ya Papa Noël donc tozosenga na bato baorganisaka makambo bapesa biso maboko mpo toarrive kosala lokwa yo lobi lelo batongo na bandi baoyoka bien sûr Papa Noël faut Cuba eloko alobaki papa bana bazolanda o kasi makambo ngo lobaki lelo tokona 2023 surtout likamba rumba wana po expliquer biso yango nini ezozama papa tant que vous êtes vivant eloko moko ezangi te mais oui mais oui tant que nous sommes vivants eloko moko ezangi te papa nyonso ezangi eloko moko baseka rumba ngo non secret ya rumba eza lokola secret ya mwasi ayebaka yango ndenge wana te oki lisese c'est comme moi c'est vraiment ndenge wana te c'est ça il faudrait quand même oui Dadi oui on vous écoute non je veux pas spécialement c'est ok Papa Noël tozoyoka non mais nasukisika wana oyo etikali nalobaki na kosala conférence concert mais bana bango yozi faut yebisa bango bamusikasika bango naboyi te kasi ezala sous secrétaire il faut ezala secret bato bango ekoki te nalingi bato wana bazokoma makambo apamala baposenga question mokolo wana bakokoka réponse na bango. C'est ça, une conférence-concert. Il faut que les personnes s'adressent à Papa Noël en posant des questions sur la rumba. Et Papa Noël répondra. C'est ça. Il y a un message. C'est ça le message. C'est ça, la conférence-concert. C'est ça. Après, il peut expliquer par les notes de musique tout ça. Tu vois? Oui, je vois très bien. Merci Dadi. Merci. Musique sikolingo le bani. Ba Congolais bazola na papa. Non, nga zo le bagara na ça plaisir so na zo tous les jours pour nga mona ndako. Mais ndeni ba tutu ba ko kate kasi. C'est question volonté. La question volonté, Papa Noël a juste en plein Paris. Il faut tous les caméras awa. Tant ça la bien. Mais moi après ça le bip trop bon ça moi. Conseil conférence pour papa expliquer mieux tout. Pas que le bagage pour état bien rombé dans le rôle c'est comme moi aussi. Même ça yo. C'est grave moi. Les Arandais les écrits donc aller va bon côté. Gisèle a sonné. Papa Gisèle a sonné. Mais vraiment. Mais papa la remercier quand nous te rota là yo, on dit président ça m'a dit ça. Oui. Vraiment là qui na association mon yo. Biso de conduire. Et puis bateka chose ça papa yé président Sam na yo président parce que eloko osali eza sengomi Papa Noël azali biso bana na yeto zali le to yé pa na yé mais Sam ba congolais quand ba olando surtout ba ninga no ya musique nini okokoyebisa bango pona Papa Noël.
avant Papa Noël. Non, mais et là on a beau le bas, exactement, musique à ce qu'on sur le baiser. Et puis je retourne, ils ont dit que comme musique à ce. Kasi na ina zola réponse na musique alors c'est question à volonté. Avant que tu anote un message na bato bazana Kinshasa, bon ba na poto. Oui. Parce que bato bana Kinshasa faut ba musu bana il faut un visa waya. Oui. Mais en poto ils ont un erreur. Oui oui. Ils ont erreur et puis bato bazana ba voiture, bato bazana bango ba fonctionner car c'est une question de volonté. Papa Noël a vendu à terre le bien zo zanga bato ba rutala et non. Asa bien, tu es au coup, tu as vaillé qui tombe, à l'aise, maman a dit à aller. Donc, c'est juste, c'est vrai, au-delà, biso te au-delà, papa, tu me mets les gars, amour. Papa, la biso, la présence, tu es au-delà, et ça, les biso, c'est bon. Au Congolais, ça, on peut se lever avec ta solo. Oui. Et maintenant, papa, on va faire le vide diamant. On va beaucoup pambater parce que papa, a un dango, à 5 binotés, mais diamant aura aussi bino. Au même à ta souka, la pamba, ça l'a fait bien. À Zani n'a ngoté. Mais, voilà, il y a un moment chez moi mon pied. Non, mais c'est mon bon assis, ça m'a balangé Gisèle, la plaisir na Vanina Papa Noël. Il y a moi zo Mbappé. Oh. Alors yo dit après ça peut to kaboli ba voix. Yo papa va na c'est na moi kati. Ah là là, c'est moi. Mais c'est moi les amis connus sauter. Ah voilà. Les amis les toujours les balombo ba kenda ba papa na biso mais Papa Noël Aza vivant. Donc, c'est une chance, on va à papa, mais c'est pas tous les jours. La monnaie la faisait secret, mon gouvernement, ils ont battu. Tu comme on a monté pour moi. Oui, pas mettre à coup, il faut plus de fois ça, la mort, il faut pas les avoir. Il y a moi, on va gagner les battus. Mais c'est le mot à mouquer. Il y a les camons et Papa Noël dans la carte. Rose en a moins idée. Non, les solos à Papa Noël, quand on est dans le baki, Papa Bopol Mantiami, na ouais, Tika Biso. Nde abetela tovanda ngine mingi parce que azaki beau-père nanga asatika biso. Il me disait toujours que muto apprenait une guitare c'est Papa Noël. Et puis dans Sengo Papa Noël il a confirmé ça. Donc abi bato ba colisser la guitare ezali Papa Noël na Papa Michelino Avatiko. Donc déjà ce qu'on a la kutani na Papa Noël. Donc Papa Michelino to kutana à l'époque na œuvré na matanga ya leki ya Papa Bopol Mwatika biso Clay. Donc ngani ngava na bambuta. Ndakuna manoki mabino loka kaka. Papa Noël abenga mna sama zakia. Soit pas là. Non, ils ont tout bien. Ils ont vraiment bien mis. Pour ma solo to yoka ya mope biso to beta. Ya mope otika. Voilà. Merci beaucoup. Succession qu'on dit. Voilà, la succession. Ah, la solo. Ah, trop. Pourquoi on vient voilà parce que au jour d'aujourd'hui là, musique moto comme ça là, oya lingi, donc il n'y a plus de censure. Comme qu'on y est manéga lingi, comme qu'on le manéga lingi, mais non, c'est pas comme ça. Ordre, les ajoutés, donc tu vas le bon ça ordre voilà. Comment le comment ngai, mais yo ngai voilà ngai yo nani. Ne croyez pas parce que lui de notre monsieur le maître, il maître à Nili. Au lobby de mettre un gaffe à 10 diminuer, à mettre un aïe bien côté. Aïe bien côté, pourquoi à mettre un aïe bien côté. Aïe peut placer la placer à Corona. Aïe petit il y a Corona, aïe bien côté. Yoka malamu na matoi la bila banzembo ya mindele. Zoko kabandi gamoko. Kaka komata, ok, c'est nandé ko changer au comprendre ah changer comme mais changer à déranger mon tout est. Oh oui, changer les choses. Mais comment ça? Né la valeur de mon ego, bongo échanger et là que ça vous dit et quand tu commences ma photo ordinateur. C'est que ça a carte mémoire. C'est quoi de ça là, moi de l'examen. Tu vois que c'est quoi l'on est ça bazo yebate bana bazo la bazo ngoyo kate l'on est ça bon bon ba koye ko la limite faut qu'on pousse un peu mais là bas on pousse la muta solo le bino boyo ya tika bien la basira shira biso le kiba mo le kiela ni ngabela le kio te yo pele kinate mais ça ne pas mon sala ndenge oza ko sala
mingi bazokela bakisi yokanisi kisi nde moto relation ekati soba papa beti yango bongo lokomakanza Manu Dibango na Olivier Chimang. Donc qui c'est ça les autres conseils papa pesi yango na soki tozwa na conseil soko kisi ali moi je trouve que epesa yo moko nzoto makasi wana peut-être kisi ya kobeta bale nayebi te soki ezali ngai azalaki joe te kaka vraimen Manu Dibango Adam papa po tosilisa kuna na bato bando otala yo obi kisi eza yango te mpo bana bazwa moko kisi te mosalami kisi ya mayele eza te kisi mpe ya nini eza te ezali koyekola eleki to bandeko na ngai koyekola ngai oyo babino nakosala ndenge nayiki kolala gitare nga na kati ya bakolo nalali nango titongo sana tellement nalingaki miziki trop naifalaka nayebisanile makambo mosusu tellement ka nalingaki miziki trop donc voilà pour ma photo qui fait que les gars azotala moi-même tazo répondre les vidéos mais merci Nabino oui il faudrait lui envoyer sur son téléphone sinon la vidéo là si vous attirez si vous pouvez lui envoyer sur son téléphone d'accord là on va d'accord tout à l'heure oui il n'y a pas de problème merci Nabana oui on a la balise il y a deux merci Nabino non il y a deux guitare et deux voix. Adam Pedroso. Papa Noël, va vite à Zémoni. Pour tout ça. Zémoni va vite à la C'est ça. Il va trouver la petite élan, chérie, Moligoy. Nala constituée. Il va que on a Sinamekaye. Gaila Yokagu, oh, la langue bolingo. Gaila chérie. bolandi biso vraiment ezaki kitoko journée na papa Noël tosepeli Sam Chini to alobi papa Imura alobi mosikasika bana ye na kati ya papa Noël vraiment bopisa ba congolais ya mukie o balandi bino boyisi bango lelo non tu ebisi bango que c'était un grand plaisir tu es pas papa Noël bayebaki deuxième partie ekolanda po tozonga lisusu awa tozonga lisusu na bandeko mosusu babengaki biso na retard bango pe balinga bazala na biso mais prochainement mais l'autre na bachérie écrite déjà mais l'autre na bachérie écrite donc Gisèle Liomoro Diamant Noir c'est-à-dire originalité Blaise Musika Sika Libaya papa qui la liga bon nalali na butu chérie omina misoso chérie bijou comment est miso polele Olingana onimile ongana zunguluke Majabana na lupa ya minyo Wana zopena opesa biloko ezaliwa Ondo wala liputa Ozipanga malili na nzoto Kekaninga molema shirike Merci, merci au merci. Merci la vidéo Allez, bye bye. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.